centre interdiocésain, faut bâtir premier ministre, Bakaina Mokanda, Papa Tshisekedi tika la kabiso lettre, na kombo na so yoka bango na makaba bonzambe 5 ans. Donc la solution ya passe na biso to lobanini, ba konti ba kozana incapacité ko pesa biso la solution. Basa incapable. Pour nini basa incapable. Confinement bato babimate, mais moto wana fani na ndako banda tongo tipo kwa lete. Akomi na sécurité ventrale. Akomi na danger liboso na ye. Tunanga mituna ya ntina. Po biloko mosusu ezeko tumbi na mona ka kwa batongo par français balimbisa ngai vraiment on dirait baze ba yaouli. Balimbisa ngai. Ndenge nini boko pesa ba mécanisme oyo ko boma bino moko mibeko na bino. Tanga komeli bango mikanda informer na ba dirigeant na biso. Alors bien sika tozeko kenda mikili ya poto ko betama. Soko ba ko senga biso pardon te. Soko ba tiki bino liberté ba ko bete. Balata ke lamba ya mokuse te na miso ya bato. Fosombela. Pesa ka ebilamba ya molai. Soko yo somba kate okomi impuissant. Papa na zena nzala balia kapa ya bato te. Papa na zena nzala balia kapa ya bato te. Kuna bazeko balola mfumbwa. So na mfumbwa zeko kota. Papa na zena nzala balia kapa ya bato te. Okosutuka kuna dejo kuti ya meri soko wima kuta ozena. Si oganga ka déjà. Et comme trop tard, na yebite budget de la République démocratique à Congo cause la budget à nettoyer ba wese à France et temps mosusu. Na yebite. To budget na biso pa na bango za na secteur moko kaka. Secteur moko mais secteur nini? Pour na yebisi bino que budget armé na France c'est plus de 200 milliards profiter lelo ko yebisa chef de l'état sauf pas ko ka bisote. Toze mwindu toze bato tozanga ba diplôme na bomo ina biso. Mais nesika to komi lelo chef de l'état bakoki lisute ko zonga ta église moko. Baindo totelema et c'est mon PC comme je suis banda ko bino et pas wana penza bozomi penza e belé ya kolande mission faire conscience et mission oye kelema na likanisi moko ya kososonisa moto moyindo ko lakisa ye ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi ya ngoto sala ka effort mokolo na mokolo ya kugenda ko yambaka baye o nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ko telebisa tope ko la musa makanisi ya biso bende ko na bomba indo kasi actualité bakasi lelo to solo la masolo no chefane c'est actualité ya mboka Congo mokonzi ya mboka lobaki lobio eleki na poko na yango et pas wana déjà ba décision mosusu déjà basoa ki ba ki suko bakisa to yebi mboka Kinshasa a dépendaka plus mingi na ba province kasi lelo komi passe mingi ko no Kinshasa ko kene na ba province pona nini virus ya corona oyo ebeti biso lelo ba masolo peut-être moi mingi ko de l'actualité kasi mokolo mo lelo zo solo susu na moko mo patisango invité na biso mokolo nde ko ndombele motale o soki na moi mingi o bazo ko sosotsa bino bande ko na biso ba indo ezo ko apportaka implice nde masolo na biso ko susu na bango nde ko ndombele motale mbote na biso mbote nde ko tambikoka mbote pena bande ko nyonso baza ko landa biso nde ko ndombele motale ba téléspectateurs à chaque fois tant on azoya ka manaka émission na tambolaka penza na tout ba question ba téléspectateurs kasi ya mobela to bana na kati ya ba masolo ezana ndeko moko na Nord Kivu ndeko na biso Jean Silonda nde asengaki na biso to ko kotuka ndeko ndombe botali ebola euti ebeteki biso awa ya kosakana te ekomaki tina esika président Kabila ayaki kosenga kutu na seni mapona miesala mana ba province mosusu kasi bandeko na biso ya Yumbi ba pema nanu ba landela nanu après quelques mois ne Yumbi akoya kosesa mapona meko kosesa makuna to yebi o ile kana ki ba producer ba récupérer ki ma interprétation kasi mutuna ndeko na chose ayebena na tina nini ndenge nini ebola o pe ebola ezala ki pe lelo maladi moko ezo wimisa te soki moto azwi ngo sengeli ya kufa panique on ba kino ba suite au peuple congolais azwi lelo asala ki na ngote ba kino ba sala ki nyoso ba sala ki kasi lelo na makambo tali corona lelo kino nyoso zo banga ko mona ba zo tambola ba na biloko ba bombi na yindi kuzo na kolobela ngo ndenge ndi ya moto ko na kati ya masolo na biso par respect ba téléspectateurs o mukolo na mukolo ba tinda ba shoba mituna neto mona ke chaque émission to ba do respecter ka quelques mituna ba ndeko wana ki ndeko na biso na niveau ya Nord Kivu ndeko chansi o atuna ki mutuna malo be pere ndeko ndombe ndeko tambi piscose na corona par rapport à Ebola c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Corona a continué na capitale.
capitale, il y a plus de 12 millions d'habitants. Oh, c'est différent, tant que bola, et bandaka, tant que yon soyaka, et ça la makana province. Donc, le bâtiment, pour ça, il ne pas y avoir bande konabiso, mais le lenge, c'est concentré à le lenge, l'activité, ça l'est, il y a na ville province à Kinshasa, yango wana, pour l'embala yambo. Épidémie moko ya makasi ndenge wana ekota soka zalaki pe bola wana o ekotaki na mopanzi wana ekotela awa bato balingaki bazala be panique. Donc na ndeko na biso akomeli atunaki biso mutuna, c'est tout à fait normal. Kinshasa bato bazali concentré baactivité zeli ya kokangama ekosala pasi makasi. Ça la passe c'est tout à fait normal. Au moins quand on bisika tozali koleka kala na ino 2018 wana tozali ko bisa bandeko ya Kinshasa o bazali koloba moto soko ko pela epela guerre soko ko kote kote et il na soko ko inda tozali ko bisa bango bosenga ka guerre pona ino ko vivre guerre te bandeko ya Goma ya mopanzi wana ya Beni ya Ituri tango bayokaka bato ya Kinshasa bazali kosenga guerre balelaka e bakendaka na conclusion tozali koloba na bango mpo bato oyo na ino baviva guerre te yango bazali kosenga guerre lelo moni eza mpe guerre te lobi tolandaki chef de l'état lobi la république démocratique du Congo est en guerre omoni panique moku deze guerre ya Masasi te mais omoni panique donc peuple congolais face à la peuple mature. Peuple africain, il ne faut pas à la mature. Tout le monde qui a dit charabia, le quoi, charlatan, Corona, na Kinshasa, c'est vrai, communicateur européen, communiquer peu ma baie. Communiquer ma baie. Pessi, Bobangi, Pessi. Tension et pas yabato. Le Congolais soit que l'on yonso. Na moi 60% ya kobakisa. Donc ce que c'est kobanga abakisi sous 60% ya kobanga. Ce que c'est et l'on ya commentaire à commenter sous 60%. Ce que c'est l'on et puis na moyibi pe lelo Moïbi peut bâtir sous 60% pour communiquer qui m'a fait. Plus à Biloko et bâtir ça sous 60% donc. Communicateur peut jouer le rôle dans Bango Penza comme il faut. Communiquer autant sa population kasi eza penza tenemi to selela ki bango bako recevoir na population ndi kondombe to kotisa kati ya masolo na biso ezali si actualité ya mboka Congo ya discours ya message ya mokonzi ya mboka wa asadressa ki na population na mokolo ngolobi ya poko lelo bandeko baza na Kinshasa bakobima Kinshasa te bovana kana kati ya Kinshasa kasi to yebi ke lelo Kinshasa ezali siège ya institution Kinshasa lelo to yebi ke Kinshasa lelo l'état asoka mbongo budget ya mboka mingi vandameli na Grand Katanga lelo Congo central Nord Kivu Sud Kivu de l'état za kasoka zumbongo wana ndeso kwa bandiko kabola chaque province kolandela ba dépense kasi bilei mingi ezolema na kati ya Kinshasa ezo dépendre plus mingi mbala moko directement na Congo central pe na Grand Bandundu lelo Kwelo Kwangu Grand Bandundu lelo otango lelo batie Kinshasa baïva koninga na te bakozaka na kati ya Kinshasa ndeko ndombeli malgré baya biloko kolia babanosala bava et vient impact service social des peuples congolais peuple wa defaka lipa aider ça chaque tongo peuple oyo azalaka na nyongo ya lipa pe une semaine ya 200 francs futité ba magasin tozona na makambo na Lubumbashi ça qui a masango ça qui na 30000 mala moko et doublé 60000 et triplé 90000 pe nanga ça triplé bongo pe so mona na pe lisusu pété tango bino bolanda ki mokonzi mboka presque mingi ba décision sur mon zo bana na mingi na ba décision oyo ezo wuta mingi na mikile poto omona soki président France alobaki boy premier ministre Belgique alobaki venir à Grande-Bretagne omona pe ba dirigeant africain pe bazoke na kokopier ngo nini peto ko senga na mokonzi mboka pe na ba service nyonso oyo ba memelaka mokonzi mboka ba information oyo azona na biso na mboka oyo maloba epai na bino tant que mopandi sango pepe citoyen congolais
Matondo de Kotambi na lingna ya no kwa citoyen congolais na zene loko ko senga na chef de l'état. Pour ils ne loko te ba ko salo e ko uta na biso bandi ko ndombele moins important la société moto atangi mingi te ko bango ba zena ba conseiller o ba zeko ba ko détenir belé à ba diplôme. Donc ba zena na loko ya malo ngate ya ko tu pa ina biso. Mais loko bolobi Congo central ba province e réanimaka chef de l'État, basé dans le conseiller autour de Bango. Dans le secteur Nyons. Le secteur Nyons. Secteur Nyons. Quand on basé sur le message de Toba Jumo Kano, il y a un message. Le col est salami na mikili mosusu. Décision ils ont mis. Tout déclaré état d'urgence. Ndengeze déclaré na Bamboka mosusu. Comme les alaki n'a suivi. Il y a des mesures. Il y a un encadrement, il y a vie sociale, il y a bateau. Apparemment, pas une vie sociale, il y a copier la décision. Il y a une maladie pour sécuriser le bateau. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, on a un lobby, mais si vous avez un avantage, vous avez un problème. Donc, on a bien sûr dit qu'il y a une maladie. Tant que vous avez la maladie n'a pas de prise, à l'anzoto kolongono, soko motalita aux alanzoto kolongono ndenge. Oui, bien, vous allez vous passer la maladie boni na bon moyen. On souffre l'estomac, on souffre la tension. On peut la beri maladie à matama, on a moto beta ka fanfare na bambole leki. Nzokate. Donc tout le bagate kaka makambo, oyo bango baloba biso peto bandeli. Te. Tout bien un mécanisme ya suivi ya social et à bateau. Français. Moto Yamba déclaré qui la France est à guerre. Macron a déclaré France est à guerre. Pas d'abord. Guerre au Nîmes. Il y a virus et il y a virus. Corona. Armée peut bimi. Tout le monde y a armée peut bimi. C'est pour ça que je là. Si je a déclaré bongo. Attends, le peuple il faut à vivre. Nous avons dit qu'il y a bango kuna bazena standing oyo bakonyo kwa makasite. Coupure ya mai baye bakangote. Coupure ya électricité baye bakangote. Biloko bele rupture ya internet kuna zaite. Malgré cela, Macron lobby bakozwa gouvernement zo yango en charge. Loyer téléphone, gaz, yonso, gouvernement tu as. Mais ah ouais, pas une ambition de copier décision. La République démocratique et Congo est en guerre, ton dimi. Pour finir ça, et comme yao. Bah tu peux passer au Koufa, le lot de commission on a 45 ans, ingeta. Mais suivi, pour les constitutionnel. Bah qu'on dit faut pas la suivi, pas à l'approche de la population, bah assurer. Bon l'amour, bien-être de la population là-bas. Et ça l'est tant que balobi bato bakota na ndako bato bensur c'était bakati bandila yonso to yebite Kinshasa lona kate Kinshasa produisa kate yonso yo Kinshasa zeko bikela nango eze biloko zeko uta libanda Congo central Bandundu ndezeko sunga Kinshasa et sans compter biloko pola oyo bauta kango libanda batinda loso pola batinda Saint-Charles pola yonso ekoyaka Kinshasa rafita gani lait de beauté détergent savon mais bamboka wana ba ko vivre po bazena na aliment ya première nécessité bazena bilei awa to bangeli bato baza la victime ya virus mais to kokito ke la peli sous virus mosusu soko to examiner mobeko mala moteur soki nzale koti pe makasi virus pe mosusu ekobota mato pe maladi mosusu ebotami kati ya bekotambi un mois et c'est 10 jours et c'est un jour bato wana bako vivre ndenge nini social ya peuple oyebi tolobaki awa na plateau na bino esclave alingaka sepelisa maître yango ezali na bamboka yonso ya Afrika naloba ndenge maître alobaka
natambola ndenge maître atambolaka naseka ndenge maître asekaka yango bomona lelo bamboka yonso ya Félix eze kosouffrir baconstitution na bankota ya bapaya eze koprône bavaleur ya bapaya bango kuna basalaki baconstitution na bango par rapport à baréalité ya bamboka na bango mpe ya bavi na bango biso tokarikature tokopie lelo tokomi wapi lelo toze kosala nini na mai tokopie ntango virus wana ekuti bamécanisme bango babandaki nango ya kotia na quarantaine ingeta tokokoya kotia mais badisposition bango bazwi biso toze kokozwa te so eloko nizosala ke mai o bango bazosala ezosimba o biso malgré ndenge ozoloba na tozosala kopie tozokopie bango mais ezosimbaka te mokolo ngolo président kuta alobi akomi ti na niveau aloba ke regret ezali par rapport ya badécision ya liboso bakinoa bakomi na esika te korespecte yango ndeko Tambi budget ya République démocratique ya Congo falaki ezala 11 milliards etatabani ekiti na 5 milliards toyebi te ekosimba to bakokita na 3 milliards ozolingo osala eloko oyo moto ya salaka yango budget ya armée na ye eze na plus de 200 milliards nayebi te budget ya République démocratique ya Congo ekozala budget ya nettoye bawese ya France etango mosusu nayebi te to budget na biso pana bango za na secteur moko kaka secteur moko mais secteur nini pona yebisi bino que budget ya armée na France c'est plus de 200 milliards biso budget 5 budget ya 5 milliards on est cause la budget ya ko entretenir ba wese na France etango mosusu la toilette publique la France mobimba sikawa bolingi bo copier ba décision na bango si facilement tango bango ba kotia ba avion ezeko désinfecteur bino boloki ba partenaire po yango langage ya ba pays Afrique tozeko loka ba partenaire toze déjà na 1 million tozeko loka ba partenaire demain falaki total omoni toloba qu'on construit rien de bon dans une fondation mal assurée okotongelo ko ya malonga te na mobanda ya mabe toyebaki mboka na biso eze pays pauvre soi-disant malgré bela ba minéraux tozena yango tango bato wana babandi kokanga ba frontière maladie bandi epai na bango tozali kosilani kaya liboso euti provenance à Belgique tomoni yango kaya mibale Suisse tomoni yango kaya misato États-Unis tozali kotala mais siko tokomi bobundisi maladie mosusu bokokela maladie mosusu peuple a respecté mobeko ya chef de l'État ingeta donc bazotia mibeko wana mpona konyokola population te kasi mpona kosunga kaka population yango mpona bomoine mpe kokozala malamu kasi population ezokoma na likanisi te ya bakonzi azokoka te kotosa yango ezali irrégulier ndeko Tambi mwana soki azali konguluma batilaka ye mondelo te mwana soki azali konguluma bakotilaka ye mondelo te soki olingi edike mwana na yo malamu faut kokisela ye maïze lokola baposa oyo ozali kopekisa ye mpo loba na mwana na yo baliaka epai ya bato te faut pesaka ebilia balataka elamba ya mokuse te na miso ya bato pesaka ye bilamba ya molai soki oyo osombaka te okomi impuissant na mbongo na ye akomi kosala sentiment na ye yango moni baparent mingi lelo na République démocratique ya Congo lâcha prise boaka éponge c'est-à-dire akomi na incapacité ya koéduquer mwana po azeta à mesure ya kokokisela mwana baposa bolobi na bato ingeta boobserve confinement bato babima te mais moto wana afandi na ndako banda ntongo ti mpo kwale te akomi na insécurité ventrale akomi na danger liboso na ye insécurité wana embruyaka cerveau embruyaka makanisi en tout cas soko azali na kulutu na ye moko quelque part azali na moninga na ye quelque part akosinye mobeko wana oyo ekoyeya te soko nakufi na ndako moto akoasistenga azali te oyo ekoya eya confinement wana ekomi mpasi moto wana arespectaki banda tongo balobi moto abima te tozala na confinement ingeta mais siko insécurité ventrale tango ekomi asala nini moto azepe moto mwana pe ya mama na bango ya baboti na ye asala nini deza eloko lisese opesi mwana opimeli biloko koliaki pa voisin make pa bavoisin mpo yo olobaki baliaka pa ya bato te mais aze kolia te
papa na zena nzala balia kapa batote papa na zena nzala balia kapa batote kuna bazeko balola mfumbwa so na mfumbwa zeko kota papa na zena nzala balia kapa batote okosutuka kuna dejo kuti ya melisho ko wi makuta ozena c'est oganga ka déjà et comme trop tard oyo telemisa mwana bandi kokanga pa ba voisin otila ki était ba mire ya sécurité po ba voisin ba kolba no papa tika mwana lia na zena nzala okokoka to combien si kontumele si kotoloba nini mibeko oyo bazo biso tozotambusa manango awawa eza mibeko oyo bakopie aveuglement epai bamindele ezobalana na te na réalité na biso tondenge nini esengelaki nyonso ebalana ingeta maladi yango bazotraite yango ndenge nini baye bazwi yango baze ya quarantaine ingeta très bien baze kotraite yango ndenge nini baye na ino bazwi yango te bazala na confinement ingeta bon kuna bayo bati na confinement basali nini po ya bango baze kosala ndenge nini l'état azwi bango en charge ingeta baplike yango ndenge nini bokoki bokopie mosusu o mosusu wana kotali yango te eza nini baconseiller moto bazokoma te na kokomisa mokonzi ya mboka na makanisi osoyo bato ndenge justement badirigeant na biso bazali na problème baze entouré baze mal entouré baze na bato baze entouré kaka na bato bayebi français o bavandaka na mokili ya poto te bayebi kaka français bayebi réalité awa bayebi kaka français bayebi eloko mosusu te nzoka na français yango ezoyi koinspire bango plus na koyiba na kofoshaka bapa ya bachef de l'état président Félix Tshisekedi déjà lelaki lokola président oyo autaki kokenda président Kabila aze même pas na 12 personnes à travailler na bango président Félix Tshisekedi arepetaki ba même propos wana kaka na 2 ans na ina nena ndamu po amonaki yango baikobo boze bapatisango boyebi ndenge basango ezeko bima okolanda kuna 15 millions okolanda kuna 60 millions okolanda kuna mais bambongo wana ezeko se volatiliser ezeko kenda na bapoche ya bato tango bati ba mécanisme nyonso po eze obligatoire bato fo bakota na quarantaine po maladie wana et se propager te po eze dangereuse eze normal très normal alors bato fo baza na confinement mais eze lisusu très normal bato wana fo baza la prise en charge balia bamela mais ba calculer na noter régime de loi c'est une incapacité à couper ça mai nano na 50% ya habitant ya capital tolanda ki bango bazwi ba disposition nyonso mpona kokomisela bandeko mai bisika bazali ndeko ndolonaki mo te na moko bashena ba radio pe lelo eza na moins impact ndeko tambi mituna mosusu botunaka ngai ponga na kolobaka bosembo kasi nga mpe onayokaki te epai ya bakonzi ya régime mais nalobi na yo motuka moko ya citerne soko balobi po na monaki mituka ngo mikolo eleki eze soko 20 ekokabola mai chaque jour moto moko azwi bido 5 litres akena mwana ndako mais bato bazali na confinement mai yango bandozwela yango ndenge nini batili bango batui ekoti na batole eze kopesa bango mai na ndako to bato bakoya kowelela su mai wana asupose lelo na dolvo kitala lu na se mai esala soko mbula mitano ebimaka te motuka ya citerne soko ekomi bato wana bakowela bakosala lokwa match ya vita na imana esili baze kowela kobima na stade mais bolobi na bato bazala na confinement bakotuta na pe lisusu tunanga mituna ya ntina po biloko mosusu eze kotungi namonaka kwa bato yango apart français balimbisa ngai vraiment ondire baze bayauli balimbisa ngai ndenge nini bokopesa bamécanisme oyo ekoya koboma bino moko mibeko na bino mai ebima na po mai ebima na balobine komela bato na bandako donc chasse eza na problème ya mai tata problème ya mai sérieux mpe soko bazwi likanisi basuteur ne kokabola mai eze trop dangereux lisusu mpo bato bakoya kowela mai bakoswana mpo biso ezalaka nini eloko kowela te bato bawelaka e moto soki azali na nzala ya makasi atotie moteka monene akotika akobanda kodundango na lokoso mai wana te koya na quantité ebele kokoka bato lokola deja bato bazali na crise ya mai ta molai bakowela bakolinga batia baprovision bakoswana bakobwakela na soi mais maladi yango bolobi soi bato balata nini bato nyonso bakoya wana bakozala na masque te mais yango tolobi ntango bazali kotia bamécanisme omoni makambo mosusu bakumbi yango na lombango sans koraisonner
ba téléspectateurs bozo penza ebele bozo landa biso penza na ngonga oyo bo réagir na ba numéro eza affiché wana tinda mutuna na auto kotanga yango to kotuna ndeko ndobele botale awa ndeko ndobele botale mutuna oyo tango nazotala information ya bapaya esalaki ngai pasi na motema avec soki na ye na émission na kosala effort na tuna ndeko ndobele nazo non miyeno epa na ye chaque pays na niveau Europe n'est aussi sur le lobe a so consulter des classes l'élite intellectuelle au bazar na ngambu ya santé ya bato pe na ba au bazar na ngambu ya spiritualité surtout on n'avait pas na biso na monde zo zo ba beko consultation ya l'élite intellectuelle pour pas ça biso réponse ya ba besoin to ça na monde zo mona emoté lobi l'équipe moni qui est États-Unis na mboka lokola Iran bazaki na tension makasi mais on komona guide suprême il y a des Iraniens qui ont la déclaration grâce à l'élite intellectuelle, grâce à Batamayel, il y a Iran a doté Iran de la capacité pour défendre contre l'armée Nyonso et Mokili. So, biso awa wande kondomele. Beli tuwa na baza, to bazate. Biso awa wa bayewe mili monu tozoka ke Belgique, azo ke consulter l'élite intellectuelle. Nangambu, bayamayele, homme de science, personne qui consulter bayamilimu. Ah, na Congo, bato na bazalaka te po tomona kaka l'État ayeka lobby à part kaka ba mikolo kutu ko leka tomona ki association ba ndeko na biso ba chef coutumier ba meke ko telema ko loba mo bodi ça so sokoli yango ça soki na ndenge ni ezo porter mo solution même mon ba dirigeant ba konzi na biso ozo ba ke baso copier makaba bindeli mais sika na baso ko copier mo ndenge ni malobe pa ba téléspectateurs vont réagir na ba numéros affichés émission ba une de totalement ne kondomela botala za sorti ni mutuna na bino bola bozwali ba relation intérêt FM botin dans la plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 ils appellent numéro à WhatsApp de kondomela malobe pa na bino kotuna rangai makambo ba chef coutumier te oh tuna rangai makambo ya tina. Mais ça va être, parce qu'on contribue. Tu peux te montrer le bec et vous sur la bodisa. On l'a dit. Motoze teka cimetière ya bankumu na ye. Wana benge chef coutumier ba teki ntoto, ba teki mabele. Ba kendaka kuna na beni pona na makambo ya Ebola. Et si sur le plan scientifique. Oh, ba même so ba mafuta mbila kuna so kuna ba makambo. Donc on va ça comédie tolo. De n'importe quoi. Ndeko tambi tango boze koloba bah, homme politique est basé pour consulter l'intellectuel, même une intellectuelle. Pas y a besoin de contrôle. Intellectuel est monté comme manuel français malam. Monté tangi malam, maïebetelo ya papaya. Nous sommes quand on baka, bateau yo so basilisi, nabitelo ya papaya. Basé bateau yo, basé auxiliaire ya loposopembe, baselemi pour basunga loposopembe ko kisa baposa na ye. Iran a contacté na baye batangi etelo ya libanda te a contacté na baye iranien na ye omoni socle officier wana homme politique na kati homme politique na kati homme spirituel na loboko ya mobali homme de science na loboko ya mwasi homme spirituel moto azui moto ayebi tango réel tokomi na nini esenge bala na tango wana lokola homme politique motaze na milia zeko exorcer zeko ko diriger ko poussa makambo donc ko sangisa homme spirituel a commissaire homme politique lokola ye motaze ko tindika abundia luki makoki oya ko commissaire homme de science akokisa homme de science tanga zeko so makoki pa homme politique aluki protection ya homme spirituel. Pour ça là, mbinga tena maya kozona homme politique, cercle officier. Yango ba mindele bazo sala. Yango wana spiritualité. Yango wana spiritualité ba yebi. Ba mboka yonso longwe awe pusi yao, batamboli na principe wana. Oya biso. Nanya lobi na molimu. Te. N'importe qui soka koti na tourne na bureau et pas chef de l'état akoloba mayo et ses policiers. Ba koma na ba pire petit. À cause na conseiller matière mais conseiller wana à part matière wana a conseiller na matière mosusu. Mais tant que vous êtes conseiller dans la matière spirituelle à chef de l'État, vous êtes conseiller dans la matière songolo à chef de l'État, vous êtes maîtriser la matière. Conseiller en matière spirituelle, dans la spiritualité. Vous avez une spiritualité. Vous conseillez bisala, bicharabia. Il y a besoin de toujours faible.
Donc la solution est pas si nabiso to lobanini ba konti ba kozana incapacité ko pesa biso la solution. Baza incapable. Pour nini baza incapable. Ndeko nanga itambi tozena ba minore. Tozena bumengo yonso tozena caoutchouc, tozena coltan, tozena iranium, tozena yonso yo mokili zena ngo posa. Yonso yo pe vwa misi mokili. Inde pas comme alors Inde, pas y a que pas na biso. Belgique pas comme Belgique, pas y a que pas na biso. Bamboka yonso, pas y a qui et pas na biso, pas tu ma coquille. Où dans la nuit de temps, élite intellectuelle les écobima, de génération en génération. Na ba secteur yonso bato basili saka. Na médecine bato basili saka. Na esika bato basili saka. Na et si to salini. So batiki biso diamant lelo. Marché diamant kufa. Oyebi poni pour ba comptoir ba libanais ba tikaka comme ba diamant. Pour ba comptoir na tango yonso ya Mobutu la majorité ba comptoir 90% ezaki ba libanais. Tango batiki na bango diamant. Yo ça na diamant. Mais tout ça dans la classe de contrôle. Justement là, il y a un qui n'est ça, il n'y a pas de lobby. Et c'est mon tour na photo na bandeko balandi. Oyo yonso basisi na ista esi basalini azeko zila basali na idiot diode utaka na mabele tozena mabele bankoko na biso sans ba titre honorifique bato bazeko toalero balambaka cuivre basalaka ba milunga ba câble ba bracelet basalaka ba transformaka or basalaka ba kopo basalaka makonga makwangola basalaka yonso basalaka na koposa basalaka flèche zena singalian basalaka tout. Bakendaka kotoka mai bazena posa komela mai bakitsa motema mai basalaka yonso. Mais lelo combien de générations ici bete soko homme politique a kokenda ko consulter homme spirituel ba comme c'est justement mai to tangese ya bisote système éducatif faisant mabe. Donc homme spirituel dans un devoir européen ça homme politique même dans système ningi mboke kotana ne tata homme spirituel à orienter homme politique na yonso. Homme politique est en train homme de sciences comme c'est le résultat. Yamai batali saki. Nzoka ndebo komona biso awo. Tozene loko to sala kate oyo en provenance ya ba homme de sciences. Mais tout monde a 5 ans tout le temps consulter dans mon konzi mboka ba confesseur religieux de belé ba kena consulter mon konzi mboka loko to pasteur belé mbazana sima mon konzi mboka tout on a fait ma déclaration là-bas bon bazana elle a molimo ne kondomele botale 5 ans j'ai parti politique et catholique. Oh ne kondomele ça moi ça la politique tata 5 ans j'ai parti papa la mission molimo ça la politique parti politique. Soka bango balobeli maye ya bonzambe bando yeba 5 ans. Centre interdiocésain faut bâtir premier ministre bakaina mokanda papa Tshisekedi tikela kabiso lettre na kombo na so yoka bango na makaba bonzambe 5 ans. Te to respectaka bato balanda kabiso. Na makambo tango to lobeli spiritualité so kokotanga vraiment catholique. Okokotanga vraiment 5 ans. Okokotanga vraiment l'église de sommeil. Ni bazana ngambo bonzambe te ne kondombele. Yo kolongola bango selo ba makanisi na yo to ndenge nini. To bango pela bandimi na bango ba yebi ki bazana ela bonzambe raison pour laquelle mokonzambo kazo consulter ka bango po yeba nini na kati ya mboka zo tambola te na ninga molimo ningo zo lobelela. Na kotambi evitaka ko yebisaka ngana manaka na yo ke bato yonso ba yebi. Bato yonso bakoki ba yeba me ba yebi mabe. Bato yonso ba yebi ke Maria doit se na molimo mosanto me ba yebi mabe. Bato yonso ba yebi ke Yesu abota tia palate me ba yebi mabe. Bato yonso bakoki ba yeba soko Yesu nde mwana moko ya nzambe ya mokili me ba yebi mabe. Po bato ngo ba yebi kaka ndenge wana Yesu mwana moko ya nzambe soko lobi na bango ke baleki ya mari bakobenga nzambe semeki basomeli te bokoki yeba mais yebi mabe. Source d'inspiration, source ya savoir na bino et uteli wapi soko source ya savoir na bino zelo kuta c'est que boyebi lokuta. La preuve en est botala mboka na biso botala Afrika bayebi nini source loko les mabe koyeba wana ezeko demeurer mabe Afrique yebi te kenda wapi
Afrique yebite ça nini ba dirigeant na biso makambo bo ndo mona kaka soko Europe asali boy te pas na biso to copier soko Europe asali boy pas na biso to copier Europe akangi ba championnat biso to kanga kia mais maître akangi yo esclave ko sala nini maître akangi yo esclave ko sala nini ndeko tambi maladie yo coronavirus et paralysé mokili tant mon suna ba dirigeant na biso fera qui va comprendre le nom corona et ça dit combien de jours pas na biso pays pauvre pays sous-développé combien de contaminés bon quand si baza ko ba 45 wana po biso deuxième mayele ya ko maîtriser ngo po ba to mosu ba ba ki baza na quarantaine ndana moni ba mo quelque part nombre de jours au corona et ça dit et pas na biso au deuxième na 45 personnes et c'était pour des raisons sécuritaires deuxième na garde-fou total là mikolo wana na France ba komaki na combien de morts mikolo wana na Italie 5000 morts plus de 5000 morts donc yango moko déjà maladie yango ezeko banga nango oh sans que bato basale la kasi dazo banga ne ba congolais maladie yango ezeko banga nango na ino non seulement ba congolais mais ba hindu oh ba mali petit sikone koti bazeko silika bolo bateke zeko zo ba hindu de teze ko banga ba hindu mboka nini ba hindu zena sécurité ko leka Italie mboka nini ya ba hindu zena na technologie to na médecine ko leka Italie et ça la fox moko mdizo sala ke maladi on banga ba hindu to ndenge nini kondombe bango ba les mêmes malades autant de jours ça en Italie peut ça déjà la carte ya Congo mais na Congo le tout ça parce qu'il y a des morts ceux qui troisième mort bazaki lobby mais 45 bande ko so bazada contaminé mais en Italie bazado plus de 5000 morts ba kazo penser ça ni tolo ba vérité balo ba na bisoté ba maîtriser maladie wana sur le plan scientifique tozena ba scientifique awate tozena ba médecin té la preuve on est ba médecin yo so ya awa so ba keili banda bazala ba médecin té ba bandela ka classe ba bandela ka mais kune siko yo ba bandela ka té tala ndenge zeko beta bango toze koloba na bakolo toze koloba na bakulutu soko poto asali eloko oyo soko Europe asali eloko oyo biso mpe toza na ntango ya koétudie yango balesaka biso bisuka ya dendo ndeko tambi omoni lokola tolingi kokopie lokola tomitika il faut batambusaka biso nakolika lelo na Italie bakoki okoma ata na ba 7000 midinda ya bato bakufi na coronavirus oyo ekoyawa basouvetement na bango mikadi na bango lokola tolingi kokopie lokola biso to soki ya moto wala to mbala mais pour nini bango pe basokoli te bamela tele kuna pour nini bango pe bamisokoli te bamela tele autant osalité ndeko ndombele omoni makambo tolobaka mais pour nini osala te pour nini osala te nesongi nzela akomelaki bango mikanda ntango akomeli bango mikanda informe na badirigeant na biso alobi esika tozali kokenda mikili ya poto ekobetama soko baye kosenga biso pardon te soko batiki bino libre te bakobetema bakolandisama na makambo yonso ya mabe ya mokili nature ekobeta bango oske badirigeant politique mpo balobaka les hommes passent les institutions restent soko mikanda wana ekotaki na ntango ya président Kabila na 2017 azali homme akei bainstitution etikali et je supposé président Félix Tshisekedi ti lombo ntango ayei akuti azali nango na mesa na ye ya mosala mpo kutu bango bakimi te mais passation civilisée ya pouvoir akuti yango asali na yango nini ati litoi asali na yango nini akokaki te kosoralie lisusu kuna mpo ayebaki akutaki balobaka biso tolobaka ata yimbwa na yo kobokoloko soko opesi ye bili akotia solo mpo luka sosola bilei wana eze esembo bilei ya malamu to te ayaki akuti mais dommage tozali désolé président lakisi phase moko ya kozala be christianisé na pays laïque akuti bamusulman ye azali président ya basorcier bamusulman banani mais jusque là président na biso alakisaka biso bino bamusulman bino bato ya religion africaine boze bato na ngai te c'est que ça la bilo passe ntango ntango ozolobelela yango bozalaka déranger ndeko ndombe ntango ozomona mokonzi ya mboka participe na messe moko ya église catholique to na culte moko ya bandeko na biso ya église de réveil ndeko tambi ngai nauti
soko nzila ya romponga banaze ko zonga na moni libulu etimuki kuna na yebisu yo chauffeur ndenge zeko kenda kuno ko zinda libulu etimuki kuna tema to mangongi ngesa nga motema pasi na nini religion africaine yebisa bango soko bo sambeli yesu mboka ko nyokwana bongo soko bayo kite biso to sa motema pasi ni bango mokonde ba nyokwana tipo no ngolo belango tolobaka c'est comme ndekotambi tolobaka yambo makambo ekoma bapesaka mwana toli yambo akota zamba to yambo akenda mabina na oyo awuti mabina ozesunela kopekisa te po sabini kamolango esi abini lizebu si abini charama yonso esi abini kuna alei na misuni na mikwa nyonso ameli ozenela kopekisa te yango biso topekisaka baome politike na biso yambo bakenda président Félix Tshisekedi tango asali stade de martyre ya yambo mongongo ya Pembakalunga ya le très haut wana Pembakalunga on est monde spirituel ya biso bayini elobi na bango à chaque fois boko sangana bo dédié mboka o na Yesu ekozala suivi ya ba malheur e ba moni yango mbule beti ezindisi nord ubangi sud ubangi ezindisi Kasai na Chokopunda ezindisi Bandundu Congo Central awe pai na biso bila pe balo sa mona basala ka ngoto ningi nindi ko ndobele poto ngosolo tango bo lancer appel faut bila pe zanati après avoir lancé appel de Kamboboy te disais ki mbongo pa mboka mo pa Yesu na par exemple avant 6 mois le lot ça dit 6 mois bila pe sini et ça la rappelle toi ça la sambeli na bango yango ndé biso to ko profiter lelo ko ebisa chef de l'état chauffeur ba ko ka biso te toze mwindu toze bato tozanga ba diplôme na bomo ina biso mais nesika to komi lelo chef de l'état ba koki li soute ko zonga ta église moko pour bango yonso pour chef de l'état ba ya ko ba na biso 2020 année d'action ezalaki maye ba pasteur ba lobaki na bango ba pesa ki bango assurance année de bonheur 2020 basali ya soi-disant balakisi bango 2020 année d'action mokonza mboka oexcele okokende kopusa na liboso makambo yonso kozala malamu na baepe balalaki na baveye wana bayebisi bango année de bonheur année de mariage année de prospérité même moto atikali koyebisa chef de l'état te keba année de corona te wana balobi te année ya nzala mais tina nini mosali na nzamba alaka azwaka tutula kisango cercle officier wana ntango tolobi te basage bato ya mayele bakulutu ya mboka bango bakomonaka lobi esika tozali kokenda nzala ekokota bosala provision ya bilei bato babakisa makasi na kolona tolia moke totekisa lisu biloko te tobanda kobomba balakisi biso mokili esika tozali kokoma epidemi moko koya tosangisa bato ya mayele yango wana eloko ezangi epai na biso nzoka tozali na moto wana oyo amonaki te erope ekobetama nesongi anzila fumukusuki ya mosala mpanda na ngola 3 ans avant amonaki erope moto nyonso bazali kosemoke na bango bato bazali kotyola na bareseau sociaux kabili tala moto ya kabila oyo totamboli na bamaigre possibilité fo nakenda naloba na angola ekomela bandeko ya brazzaville ekomela boye badirigant bayebaka erope ekobetama ndeko tambi oyebi biso tolobaka na religion africaine bazali kotala mpe bazali komona lelo tozwi bamécanisme nyonso tolobaki awa na ebandeli kuna batie bato na quarantaine ingeta batie bato na quarantaine batie bato na confinement ingeta prise en charge ya biso ezi ete mais kuna mpe bamédecin na bango bakoti na processus ya koluka virus oui yango ezoloba ma mais mpe na biso bakoti na processus ya koluka vaccin ya virus wana epai na biso mpe tozali kozila so bango batui nde bakoya kovaccine biso confiance ezalaka te mpe bayama yelela biso to ndenge mais touti koloba batangi nini mbula yonso bayaka kopesa biso vaccin ya polio est-ce que biso moko tokoki kosala vaccin yango te soki réellement il faut ezala yango nazoloba moto atangisi bato wana eza l'état so ndenge nini l'état aza na susu confiance ya kopesa bato wana po te bakoka kosala bamakambo ozosenga l'état yebaki te esengaki nini atangisa bato ya science yango tozali kolimbola soko l'état wana azwa maye wana makoki na mokili ya molimo na bango appui spirituel otolobelaki na émission eleki
bakotatone te bakotambola boye londobani maître azali kokweya moto asungaka ngai azali kokweya azali kosila bapreuve badi komona yo se prépare bankoko baloba yeba talo ya kwanga ntango mama na tata bazali na bomoi biso mpe tolobi na badirigant africain boyeba talo ya kwanga lelo po Europe batata na bino soit disant baboti na bino batikali su na ntango molai te ya kovivre basili frère na descente après virus oyo ekozala te comme avant wana basimba bango na solve tozoloba nini guerre économique ekolanda baguerre ya minduki ekolanda baguerre mpe ya badomaine nyonso ekolanda bamindele mais oyo akoya kosunga ya kozwa wapi soko ye moko akuti kotouche fond ya économie na ye bandeko bazali na mikili ya poto tozalaki kosala bamanaka fumukusu bazali kosala manaka boya koinvestir na pays boya koinvestir na mboka boya koinvestir na mboka boya koinvestir na mboka bazali kochola bazali kozomela bazali komona lokola théâtre bazali kolula kitoko ya poto bazali kolula babâtiment tozali koyebisa bango na bamanaka mingi mpe poto ebotama te o baimmeuble kita likolo ekoya te ezala transforme moke na kosala ya bato te bato mosusu bazali kozomela biso mboka na bino wana afrike na bino wana bino bakobonga lelo mesika tokomi après virus oyo na bango bakomona ke vie sociale na bango ekobongwana lelo bakomotinda bavideo mondele atali na italien oyo aze touché na coronavirus na moindo alobi na moindo oze prioritaire te mpona soigne yo lobi mpe bakoloba bango nango na bisika ya misala na makambo ebele baya komibomisa bakosana te fumuki mbango atikaka bilaka ebele bakokenda bakobosana na balangi maternele na bango wana fumuki mbango alobaki ebele bakozonga na basanduku basusu bakozonga bino bolinga bozala parmi baoyo bakozonga badirigant na biso balobi l'heure grave mpo badirigant europe balobaki l'heure grave te ntango mosusu badirigant europe bakoka koloba l'heure grave epai na biso heure eza grave te mpo lelo nazali kolanda etambo na malaria moto akokufa esu te na bamaladi mosusu na tifoide bakamaka biso bandeko ndombele tifoide na malaria fièvre tifoide comme ezaleli kasi ezalaki esika l'état na biso asengage davantage na esika asengage na makambo etali corona depuis ekoti awa tozokenda soko na deuxième semaine 3 mois mais barecense bato ya malaria na 3 semaines bakufaka boni sikawa ebembo ekufi na corona ne bembo ekufi na malaria ebembe ni ezali na bomoi ebembe ekufi na coronavirus mais mpo nini tolingi toprivilégie kaka oyo ezokufisa bato esika moko mpo soko corona na 2 semaines to 2 semaines na ndambo abomi 3 morts mais jusque là tokoki toloba malaria aleki na makasi mpo malaria na 2 semaines amemaka biso mosika koleka amemaka biso na banombre ezali kokufa na Italie. Donc le très important par rapport à bandeko na biso baza na mikili ya bapaya kefumuki moko atika message moko to prophétie moko bobayi bakenda mingi bakozonga na basanduku mpe okopesa explication moko exemple moko olobi eke ekomi ke bana na esika ke mondele ayi mpo batraite mpe moyindo mpe ayi mpo batraite babiki ya priorité eza na mondele eza danger mpona bandeko na biso baza kuna te me basaleli choix naturel okomona te corbeau azwa mwana ya corbeau mpo alesa corbeau na ye corbeau mosusu to akenda kozwa mwana na zala ya corbeau aya nango na zala na ye te soko bana ne bazangi bilia akei kotambola koluka basoso ndenge apikoli epai ya soso eza lisumu te akoyebisa nzambe me yo tiaki nga nalia nini so naleba espèce nanga bakosila nakoki nasila te lion koluka mboloko eza lisumu te bango mpe na ndeko na ye espèce na bango na moyindo akosakrifie yo fo batela espèce na bango c'est naturel ntango bazali komona biloko ya ndenge wana basosola bayebake bango mpe bazali na mabele na bango oyo bakobatela baespèce na bango bango mpe bazali na mabele na bango ekobatela baespèce na bango bandeko na biso mpenza mingi bosomi na mikili ya bapaya botala Europe nesika komelelele botala en dehors ya virus oyo économie Europe lelo komi kodépendre plus mingi na babiloko ezouta Chine lelo na kati ya union européenne au président France azolobaka hypocrisie makasi ekomi korenie kuna ekosakana te bato na bato bakosala effort ya koluka protection na bango
bazoluka susu bolamu ya Europe ensemble te pona yo moto moyindo o vai na bango kuna bakokoba ka kolinga yo ngonga yango yo nanu babeta mi makasi te na bino babozo ali bako mokona mokolo kolanda ka biso na benzena betano mayonnaise chocolat hamburger et mbouye biso te tata maman vous la branche na manaka na biso ba tout élément chaque lundi na ngonga ya 22h puis chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision na radio pour na biso chaque mercredi na ngonga ya 21h puis chaque vendredi na ngonga ya 22h au fréquence ali 89.0 bande kopé bozo libako kolanda biso na nzela ya Congo central matondo mingi na bino boko bakotika la biso ba mituna ya moto bande miso tuna ka ba mituna na bino na nzela ya WhatsApp o ezali plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 botine la kabilo to no ya bande koni so no tuna bomi tuna na nzela ya cadrage to zaki na ndeko na biso kwa ku wasonga ki biso na nzela bilili pe na nzela ya réalisation émission mokolo molelo zaki na 9 lumière ndeko ngala pe invité mokolo molelo zalela ki biso ndeko ndombele botale pe na nzela ya présentation zaki ngai ndeko na bino tambikoka kimia nzambe ezala na bino. Sur le monde, écoutez l'artiste chanter l'ika la motoporta ya Congo ngayoyo. La capacité difficile à atteindre emblème mboka ngayoyo. Ale mwana watumba bambuta ku Congo ni meno. Tuzobola makutulwa. Kaka mondele. Moto baby Simondo yo kaka mondele. Mondele créa virus sida tingena l'Afrique. Alembi bakisi ya kobikisa malade tala mondele makambo zomemela biso na mondo yo mondele nzambe kaka mondele moto akrea virus ya Ebola apikango na banyama tolia puruketo kufa kaka mondele moto akotisa banzamba maguyi mondele akotisa baeglize na bango na Congo par force babeta bakoko na biso na kala basambelelaka bango purke bazala na nguya basalaka ba helicoptère ba dominer ke biso bakosala minduki na bango minene komeka na l'Afrique mondele yo amemeli biso makambo ye mama mumi zambe na ngaye yo kanga mawa nzambe mondele asali virus zambe asali coronavirus bona tinango na l'Afrique biso tokufa balala balamuka mache baluki bomi bango moko. Oh, merci Nzambe. Tontimeli yo osana bomo ina likolo. Pona macho baloli ba mindele bakufa bande babatikala. Merci Nzambe. Continuez kopoma bango. C'est le moyen de diminuer mindele dans le monde kakango. C'est makona. Merci Nzambe. Na eloko sali. Bango makanisi na bango zalaki batinda ngo na l'Afrique. Ebebeli bango moko bakomi ko daye. Bazo daye lokola ndako bangungi ba pompe insecticide. Merci mondele. Nazo senga na yo mondele batela mama. Batela ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka. Batela ba africain nyonso tu baza na l'Europe. Na Asie, États-Unis Nzambe batela. Batela mama jidite koja la parisienne. Batela mama jina kuba la parisienne. Batela mama mapasa Audrey. Batela la parisienne Audrey. Motema essence des affaires. Batela le bilutisme kwenda futuka. Batela rival pepete ennemi de la galère. Batela le pêche à sport. Batela yeye. Batela muguli passa le peu. Batela ensemble. Angai mama. Zambe nangaye. Kolo lilele. Mondela sali malade na ye kwatinda na Afrique. Yango moko basutuki Nzambe balongeli bango. Bakomi obela. Malade mobimba kopesa na moto na makolo Nzambe. Malade mobimba kosalela na moto fa 1 mètre kilomètre. Kosalela na moto. Nzambe ngunu mabwe mama. Ala simba kuna. Kaka mondele. Moto asala string. Oye zopesa basheri na biso hemorrhoïde. Kaka mondele. Moto asala bochine.
atie lisusu na likide malade kaka mondele moto amema bakolon oyo esali basheri na biso batambolaka mitaka. Merci papa Ochombe mwana mewebara le premier citoyen nasengi okanga bafrontiere nyonso papa bayindo bakotaka si mindele te toboyi mindele na mboka na biso Congo ata za na mwa trace ya mindele fo azonga ye bamindele bazonga turo oyo bamisusu batikala ye o nzambe na ngai ye kolo lilele le vrai de Krogo Freddy Nkuka le roi de Krogo Freddy Nkuka Fumubi Bulu lepe kulutu na pesi mbote na bato nyonso mama président na yikasia c'est de gens pour les papas de Dorion grand prêtre na pesi mbote Sidine les jeunes étudiants de IAD on a pesi mbote na barakuda Elfike on délie la favela na pesi mbote Krisenekene na pesi mbote na pesi mbote na grand maître Koloba na pesi mbote na conseil le roi de Jakarta o nzambe maître Malini na pesi mbote na Eric Bikumu Simba kuna le grand mopila docteur Ovaga Médecins sans frontières yoga mwana konzemba bamindele bazama be docteur Ovaga bigisa bayindo mindele teo tala malade bamemeli biso na Congo na kopesa na mboteka na makolo coronavirus na kopesa na mboteka na makolo coronavirus voilà bato bakomi kokanga batsolo mama bakomi lokola bato bazokondo koekrase bafufu bakomi lokola bato basalaka na bala morgue bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda o nzambe merci na ndenge ozoboma mindele ezopesa biso bayindo esengo kaka bango bato bakrea babomba 4 mars o nzambe mondele aye mama kola lilele mondele tour oyo tolakeli yo mabeo seul moyen ya koboma bindele na poto kaka malade oyo ekontinue ewumela pour que mindele badiminie mondele aza capable akosala basiete empoisonné atindango na Afrique biso toliela tokufa bongo asepela alingaka te mondele moyindo abonga ye ambria Michael Jackson bapakola ye bachibe po achange poso babenga ye mondele mondele akotisa kutu makanisi ya mabeo na Barack Obama balongola ye suki batya mwana popi mpona tokonfondre te bosana ye kazalaka moyindo merci nzambe na ndenge okonfondre bango o mama mondele aza mabe azambe sima tobinako coronavirus opesana moto na makolo coronavirus ezobebisa mboka mama coronavirus bato bakoniko kakomana bandako coronavirus kuna na poto bato bazobima te coronavirus kobima na poto kozala na autorisation coronavirus mama ekomi kosenga babiza coronavirus mame mulu mame mama coronavirus simakona soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika tika malade oyo tolakali mindele mabe bokufa bamindele bokufa nga likala moto portail ya Congo omblema mboka mwana papa Ochombe na pesi bino eyano bokufa bamindele bokufa lokola bangungi na ndako bapompe insecticide bokufa botikelanga banoir bazala basénégalais ata basalelaka mbirika na toilette bazaba nzambe na ngai ye kolo lilele nzambe na ngai ye kolo lilele mondele asali virisi azangi kisi ya kobikisa yango nzambe tika bakufe emama tobinako coronavirus kopesana bonde na makolo coronavirus babadisaka bonde bamoka coronavirus ezobebisa mboka babandeko coronavirus bamasima kuna leli coronavirus alegiatakuna o nzambe
Nzambe na bango, l'homme de mission spéciale, commandant d'unité de Gervais, commissaire Morgane Napesimboti. Le chef de la police judiciaire Napesimboti de Gervais, chef Mwanga Mokondi Nangaye. Napesimboti na commissaire central, colonel Nzwele. Oumela mon colonel. Malade Salamosika na yo. Commandant Mafungu Napesimboti. Napesimboti. Colonel Bongi Desanime Napesimboti. Lieutenant Koko Napesimboti. Coronavirus. Kopesa na mote na mokolo. Coronavirus. Komo na moninga fo kanatolo. Coronavirus. Bapini bato babi magalibandete. Coronavirus. Bapelisi ba passer basambela te. Coronavirus. Bapasani malade sila kana losambo. Coronavirus. Ale simba kuna tonyata mr. Bachiki basando eteka bakangi ba église. Awa. Voilà. Bakimi mvula ekima ngando. Bakoyi kolia mpesele basimbiye na maboko okosoto. Zambe. Les Jésus d'intervention, commissaire Bilou Sadam. Napesimboti. Napesimboti. Mon commissaire Lucas. Napesimboti. Mon commissaire Lucas. Commissaire Napesimboti Lucas. Ah, colonel Loma. Napesimboti, colonel Loma. L'homme d'éducation électrique. Papa Jean-François Ndengue. Napesimboti, autrement dit Braddock. Coronavirus. Kopesa na mode kaka na mokolo. Coronavirus. Ekoli na maninga kosa na M3. Coronavirus. Olina kalibanda te biloko nyonso na ndako. Coronavirus. Ala simba kuna toke. Malade oyo bato ebele yeko mama. Bapimi biso tobimaka libanda te o. Baoyo bazangi ekonomi bakobima fulufulu. Surtout ba receveur. Bao pe batekaka na zando bazangi ekonomi. Bongo biso tozanga ba compte bancaire tosala ndenge nini o. Biso baye tozanga ba chambre froide. Système congélateur, combien de cartons en un mois? Oyo bobomba pono liaga nango. On a Pesimboti. John Longlin, le timbre de Havre. Kulundu nangaye. Na Pesimbote. Le pain brésilien. Na Pesimbote. Maman Sylvie la parisienne na Pesimbote. Nani lisusu. Norba de Paris prophète Kinkutu. Zala moyindo. Bako sayote o changer mposo. Alexis na Pesimbote. Alexis na Pesimbote. Balobi. Alexis Express atinda gaga. Jean Soumonene. Na Pesimbote o. Kuluntu abaleki. Le pain na Pesimbote. Coronavirus. Kopesa na mode kaka na mokolo. Coronavirus. Musala na moninga kwa kilometre. Coronavirus. Libere adadiza mokode nyata kuna. Coronavirus. Bana chini boka kwa fondele bakota te. Coronavirus. Ala simba kuna toke. Président Kisekedi. Basala ba Belge benga na bango. Toboyi mindele tolingi mwara pema. Merci, 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 merci. Allez, Bakuna. GDF Chimène Muntouari Motema Lexi. Na Pesimbote. 1000 soldats, soldats en Zambé. Le paix Jaspor, Moukeli passe à le paix. King Monas, le paix na Pesimbote. Zamba Pambola, va parisien, nyonso na Paris. Zamba Pambola, va congolais, nyonso à l'extérieur, Mboka. Mbopambwama, Mbopambwama, oh. Le paix Brice Saminou, 3 franc-géneries. Na Pesimbote, le grand ingénieur. Na Pesimbote, na Sugawana, pour toute vérité n'est pas bonne à dire.
nalingi te babomanga par satellite na mindele po akapelo ezopesa bamindele kanda tika na yembako kopesa na mote na babono kobimaka na ndako te balobi ebakangi bakanda bakosani pitega ebakangi eglise bakosani ebikisaka nzambe bimisa bango bayebi oyo basalaka te